Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Président, bonjour, bonne santé, bien habillé. Merci beaucoup, maman la CPL. Vous êtes toujours dans moi de la femme. Voilà. Voilà, et à un moment donné, merci beaucoup à la patronne, donc, maman Belleville. Voilà. À Boulagi peut-être que femme. Au moment donné, bateau batia événement dans moi de la femme, baza femme. Ok. Voilà, ouais. Au moment donné, femme a tiré événement dans moi de la femme, surtout dans le début d'année. C'est qu'il faut comprendre déjà. Donc, à la femme. Ok. Voilà, donc, mbote la bande de connaissances sur Bozola. C'est facile. Donc, bateau barolobake mukala, eza bangone bazoli na ba ignorer. Étoile o nzamba tie pa ya mutu. Yo zo mona famille libota. Voilà. Quand on dit famille, déjà mutu aza motema d'abord munene. Aza na esprit ya libéralité. Aza na esprit ya kosunga bato baza ba difficulté, baza na pasi, aza na posa ya bato ba yebanité, ba yebana. Bato baza na se ba mata, mokile yeba bango. OK, très bien, bien parlé. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc il y a un moment na ebisa ko na débit que moto a tiré déjà événement dans le mois de mars, c'est que aza déjà femme. Femme, voilà. Voilà. Moto a retraité à lobby ba malanda ngulu. Wana izo dépendre na moto à lobby. OK. Mayeno minene mwasi na njoto ya malonga matuli bake babali epepa mobali aza lokwa suppositoire abali yo epe suppositoire alembi yo abwaki yo aboyi yo ozoya okosala te mpe yo ndo boya Eric nde aboya yo yoka soni na pwana yo etula nzombo mpe yo kosala émission owangani bana mibale ondimi bana mibale ozobosana ke bato bayebi vino bien baza Bijou la reine, yo ti bon ozana mutu na limité vie na oti. Mais na minute oyo na niveau la patron azana ngo. Ate yaya aboniko ngana yoka sangote sika nini yo Bijou la reine o tournisa tournage o pesa batu ba frais de régie to ba nini oyo ba frais de régie to ofuta ba cacher ya koleka bela production motema mabeli kundu yango moni otuli etula nzombo likundu otuli yo Bijou la reine yo otuli pende tula ngakati yo Teresa Diboji Teresa Mkingwe lemba lokwa soso babenga soso sénégalais alongwa ba poil nyonso na nsima mu Congo awa nyonso ba poil nyonso ana Kingwe longwaka ibio Gabriel yoza na forme lokola tonwa ngamati o basalelaka na chantier. O babalela ciment na chantier. Bino nyonso nazotuna bino bambongo bino bozwa kasi epa mama Olive bino ya bino botia wapi. Yo Teresa yo Gabriel batamitema likundu batamotema mabe yango bino bozoko progresser te. Boko sala ba émission kama libwa na mboko yo, je vous assure. Bossa to tuna biso soki nini tozata lango te po Nathalie sila Nathalie na Satan na chaîne Satan Babylona Nathalie na bandimine basaba Satan Babylona en tout cas bo pesete solo yo sila tangu yo zo vandi sabatu nyonso ozo lokota ka bambwana o par-ci par-là pour que bayaka ko tirer mutu oyo asala bémission te toi au moins tu passes à la télé batiaka au micro au sali interview tu dis n'importe quoi et puis epesi eboti bémissionnette ya bamwana yo de déléga bango
beve sala émission te tunanga sikoyo yo collègue nanga sila nayeli yo lelo mpo na nini nayeli yo lelo soi-disant mbwa oyo azalaka na yolo mbwa oyo azalaka na yolo wana na kombo ya tendresse libanga mbwa moins cher race ya bacongolais apola matoi na moi benzinzi elande na matoi eswai na matoi moto lokola ya tendresse yo tendresse est-ce que yo penza mpo okaseta mosu oyo oloba te omoni yo tokomisa na bastar obanganga makasi yo koya ofanda otanga kombo na nga te le président ba réseau la ba makambo azalaka te tant ozwi décision ya koya makambo nini epousse yo oya pe likolo nango oponi ka madame Belleville naponi mama Belleville pona d'abord spirituellement nga naza homme spirituel batraita ko pe ndoki yo zalaki ndoki yo za muta bakisi makasi président ba réseau yo muto kokoma wana tokoma penza wana tokoma wana la moto apelisa moto kaka mona mwindo mono na bimisa asala bemission ebele eza na internet akenda alobaki nga na meme na ndako nga tula eza na bemission nga na mambo ebele akoloba bemission eza mpenza ntuka nga pa mikolo na kozwa yo trop parce que isolé oui normalement Nathalie ba bien fait ya mama Belleville na web sur le monde en 2022 tango ma deso pembe actrice nanga question non réponse tango akufaki nazwa ki contribution ya mama Belleville olobi nazwa ka madame Belleville ayeba ipe ma deso pembe oui j'espère ayebi OK ayebi madame Belleville a payé sur yo contribution 2022 yo muto YouTube te président ba réseau tika boy nana muta YouTube te mais avant même madame Belleville azana YouTube azaki na groupe na ye oya président Lomeno abane ko tourner ayebi ke non ezana l'idée ba réseau existaka ayebi biso na biso nde tozabo etake bactère total anaka toyebi ke azabo ngana na bengaki to na bengi ye nde ayebisinga bo pas de problème leka na bureau toyeba ndeni osala tokutana te mais mo eloko ekota naza boye yo okomisa message yo opesa boye osala boye esalaka bato balamuka de façon bayeba ke non baréseau akutani na likambo moko tutu nde nga moko nandimi na mikotisa bisika oyo déjà bayambaka nga avant na miloba boye voilà c'est ça voilà merci beaucoup tozokende déjà bien bozoyoka explication ntango bolobake madame Belleville soka kabine à gauche mo akenda koloba na droite te est-ce que biso nyonso na bino na nga toza étonné que madame Belleville a contribué na matanga madeso pembe toza étonné président donc to banda déjà on a eu sur ma solo Laurent le 29 toi na showbiz mingi eza le 29 donc tango ya mara le mission ya so to beta parcours mon bimba Joël Barézo et puis na beta 7 mingi batebele ba mona mambeleka le papa Molière surtout ça batebele ba mona mambeleka papa Molière le ba ke Barézo abomba fille moko bonanda akangela ya Tchaizemi mwana ngo abotama et puis na kota prison oui j'ai fait une année et mois yango na osenga na papa Molière na permission à caméra na yo émission na yo papa Molière leka na TV oh papa Molière leka na TV aleka na TV na sengi yo leka na TV ngane naza mwana nzambe na koya te na funda yo o dédommager nga na mambo yo salaki nga o nga na yeba te papa Molière leka na TV o dénoncer olobake mwana oyo baréseau ayeba fille wana te mwana oyo nga nalakisaka na TV ke mwana ya baréseau azwa ye te baréseau basala ADN atikala kozala mwana ya baréseau te et puis la fille wana nga nayeba ye te zosko na dossier wana je perdais au moins $17,000 vraiment donc bon on a sorti de 2010 2011 2012 2013 2014 2014 déjà mambe banda qui 2015 et ça là voilà donc na perdu $17,000 on a bima prison na côté prison le 16 le 17 mai 2016 na bimi le 20 juin 2017 nabima maboko pamba j'ai tout dépensé oyo ezalaki fortune nanga oyo nazwaki na mosala nanga yango nasengi na papa Molière
que Papa Molière les cas na TV loba parce que abeta pe masolonga silisate silisate ok bato ba ta la biso so na sibino ke bolo ba makambango Papa Molière loba imona ba réseau suka ndenge ni suka ka bongo ka boka na loba kata ti lelo yango ngana eko silisango na seni na Papa Molière les cas na TV les cas na télé les cas na internet les cas na YouTube les cas partout au loba makambo olobaki ezali ya lokuta ba réseau mwana wana na la fille wana ayeba ayete et puis azwa yete et puis to sala aden mwana nga bima ya yete OK na lobaka ngo na sali défi na nzela na yo po yo muta tembe mingi OK nganga oyo amona nga na yaka epa na ye ezala kisasa ezala partout na Congo po eza YouTube tapoter live oui ezala na YouTube bopanza video nganga oyo amonaka nga nayaka kosimba kisi epane nganga owa mutu munene amilisa ok na balinga koloba na nganga mabe nganga wepesekanda ya mutuno esalaka te nganga nga nayaki kosimba kisi epa na ye nganga oza mwana makangu tika boye président kasi naomoloba banganga te nganga ayaki epa na ye na bandino kotuta nanu nganga seke nganga bima yaka olobaki babezo asimbaki kisi epa na nga est-ce que comprend mam la salle na pesa nganga kanda po nganga ya koloba aloba voilà nganga soki na lobi te nga na simbaki te baba ba jeune bango so nga na take ka nganga mutu munene yaka nganga matoyi milai aya nganga tala zolo munene okwaye kumani tozala ezala ngwana nga banda nazala ba réseau na groupe nanga mutu moko histoire nyonso bato bamona na vie nga monde na koma et puis bato nyonso oyo baleka na groupe ba réseau ata mutu moko tasala théâtre quelque part azati ok yo mo format bango neti la dona bato bayebaka te grâce la dona oyo la dona oyo nzonzingi oyo nzonzingi be baloba mayonnaise utabimisa yeti te abima na YouTube mais ebandeli na ye c'est barré non la dona za mwana yo boyamba ye botuna ye mabidi pe mwana yo yo lobi président bimisi bana président mabidi mwana ote te mwana ngai nakina bayebaki na ngomba gratana après akepa président vie de loin asali vie na ye ya mati akei lelo nakobambaba bo wana omona ye babiloko na ye ya kala nga na betaba naboyi na ria natonda bongorobi babenganga awinda we bo ebande pana yo poza la yebi kasi te no yeba te neri la yebi do ebande pana yo afongo naboyi na ria natonda bongorobi babenganga awinda we so yoki voix o directement comprendre mais bana non welisa yazo welisa OK lelo madame Belleville abimaki meilleure actrice meilleure scénariste d'Afrique centrale. Meilleure, c'est la toute première fois banda comédie na Congo. Scénariste moka bima meilleure scénariste d'Afrique centrale. Tant au mona ki bazo pesa ndeko na yo diplôme de mérite ya meilleur artiste nani d'Afrique centrale scénariste pardon meilleur scénariste d'Afrique centrale. Et ça là qui on deni. Oui, ça là qui nga bien, mais c'est normal. Lelo maman Belleville. Baza ba voilà na vinde to zaboko bo taper moi na moko mais moi na salle mambo kolega yo ouais vous comprenez ça toujours esengo ya bateau o bisika ya utaki c'est clair lelo asala mambo mokili zondima lelo ba filmer et obeta ba 400 000 ba 500 000 ba 600 000 vies au monde c'est clair désolé c'est que bateau bo sepela mambo zo sala zo raisonner bien azo raisonner kitoko c'est clair donc faut na pesi bato bana eni bambote na pesi mutu wa zamani Rija na Inde na pesi bambote belé le capitaine Capo bambote belé bayebi madame 2021
wana 2021 wana sera majabu comédie tika boye président tina endi baota majabu comédie ya Belvi Kandi mais bato na otangela bino za rija bati lelo bana end OK mutu wa zamani vie na mutu wa zamani voilà baza na end wana 2020 ngana ngai na tala majabu comédie na end OK nga en tout cas félicitations à madame Belvi hein succès ya eloko wana na end ya majabu comédie non OK wana na oloba na end ku ba congolais bazala mingi te si normalement so yem ça na Europe to na wapi parce que une femme sage a une conception wana ya kosala majabu comédie mama idée wana po obule yango eza facile te kozaka mutamayele Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air où vraiment beaucoup de biso na banda kunabino. C'est bien moi votre humble servante, Pam Simaton de autre m'a dire la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange défenseur, il y a Sir, il y a Belvi Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture, tabita ba comédienne, zete à Baoba, richesse ya Congo, famille Libota, focus na film na biso eza na Belvi TV na combo ya monene, en tout cas film ezo leka déjà kitoko. Na loba ke maman Belvi azalaka éducatrice ya masse, maman Belvi azo éduquer les lots société parce que ba film na ye oyo azo salela biso ezo éduquer société ezo éduquer ba foyer ya batu en tout cas to consommer film na biso monene oyo eza na Belvi TV famille Libota événement eza kaka moko le 29 mars na showbiz en tout cas famille Libota boya ebele bokozala décité na ba fani révolté na ba fani oyo balinga mama Belvi te na ba fani oyo nyonso oyo ba kombo nyonso oyo bolinga kopesa boya bozala décité to lo bati sikoyo be invité spécial na biso na to dévoiler bango te boya vraiment ebele bozala décité parce que mama Belvi aza molongi yaza Poutine de l'écriture muta simbi biki ya théâtre lelo c'est mama Belvi Kandi la patronne qui est Poutine de l'écriture boya vraiment ebele na showbiz en tout cas c'est la toute première fois banda comédie et banda comédien à la sold out. C'est la toute première fois. Alors, Mutsuko Samakamba Kitoko, to yaka to bete la kemaboko, to encourager ye, pour l'obé kende liboso, bato, ba oya na simape, et puis ça va me force ya ko poussa na kapemben pemben, to longwa na mafinga, et même, ils ont apporté rien du tout, ba fertilité, ils ont apporté rien du tout, to ya ko soutenir valeur en fait. Maman Belvi a sa valeur. En tout cas, merci beaucoup na Poutine de l'écriture. Merci beaucoup na Davina Apua. Apoalisation, ma sœur chérie, tu sais que je t'aime beaucoup, Davina Apua. Grada Silva, ma petite sœur, je te salue. Sylvie et Seka CG Bambo Tenebele, Maria Longondo Bambo Tenebele, Papa Faustin Ngombo de Bruxelles, Maman Bébé Sedjem, la maman qui dérange, Regan Ngo, ma garçon Paris, Natacha Goula, la patronne, je te salue aussi. En tout cas, le long na plateau na zanga mon côté, c'est la toute première fois na yambaye, na plateau na ebike, tozo solo la penza, et qui n'est malamu vraiment, na zana président Barezo, pardon, na président Barezo, na plateau na boko yo kanenge azoloba, boko yo kanenge azo dégager sagesse boko yo kanenga azo dégager makamamalam parce que lelo so tolobi ke ba président ba réseau pe bazalo quoi ba formateur ba former banebele ba madame Belvi lelo ba ye na YouTube ba former banebele o ba ye baka na comédie te soko tali banebele na théâtre na biso otobenga populaire oyo ka bana ba ya président ba réseau oyo ka bana ya président na biso la di esobe okomona bana ya président na biso Pape Lombe yepe aza contribuer na kati ya ba formateur ya théâtre président ba réseau to lobaka na semblante to yaka ko défendre valeur ya mutu tango aza vivant ou vivante oye ko défendre valeur na ye ko défendre valeur ya mutu te soka kufi déjà oye baté makambo bo loba pona ye en tout cas
Dès que chose à parole, mon ami, il faut aller dans le plateau. On a un président Barizo. Président, bonjour, bonne santé, bien habillé. Merci beaucoup, maman la CPL. Vous êtes toujours la moi de la femme. Voilà. Voilà, et à un moment donné, merci beaucoup à la patronne, maman Belle-Vie. Voilà. À Boulangui peut-être que femme. Au moment donné, bateau batia événement na mois de la femme, baza la femme. Ok. Voilà, ouais. C'est au moment donné, femme a tiré événement na mois de la femme, surtout dans début année. Voilà. C'est qu'il faut comprendre déjà. Dans la femme. Ok. Voilà, donc, mbote la bande de connaissances sur Bozolanda Bisso. Voilà, donc, Bolingaka, bongo. Vraiment. Si quoi va comprendre, nani o ngana lobeli. Voilà. Voilà. Donc, ok. Nous tout est. Kaka bibota bota. Sanité. Kaka bibota bota. Nakende ngaba mwana. Nazonga masina mwana. Nakende bumbu mwana. Do ba commune nyonso bango bana. Bibota bota. Voilà. Lelo tia 2009. Ok. Na beta dali solo que jeune. Faut à la prudence. Qu'est-ce que bibota bota? Oui. Le loba classe c'est comme école, comme Minerva, le comme cher. Oui. Tout le monde a ban de bébé autant à pour papa, à la mbongo et en foot la table na mi balete. Parce que yo boti déjà 7. Voilà. Donc c'est comme compliqué. Voilà. Donc on botte là bas fan nyos à Joël Barizo, au boza partout dans le monde, bambote belé. Mbote belé na famille Bota. Donc moko ya bino yoyo. Le procureur général de la famille Bota. OK. Et titre makasi hein président. Sorti ma maman Issa na États-Unis. Voilà. Voilà, le procureur général hier. Ok, merci beaucoup, procureur général hier, papa Nabiso Barizo, président Nabiso Barizo, président en tant qu'artiste et comédien. Le loba oloba ke ba traiter kabino que comment c'est possible yo mwana mubali okoma mukala ya mwana mwasi soit okoma mukala ya collègue na yo président Barizo nini et pousser yo le lo oya pemeni ya madame Belle-Vie. Eloko moko na roloba autorité nyonso et où tu pas en Zambie. Voilà. Tant on Zamba pèse autorité et pas à moutou. Maman, ils ont facilité le monde entier ndi mayo. Voilà. Ils ont facilité. Donc bateau ba rolobaka mukala, ils ont bangone bazoli na ba ignorer. Étoile o Zamba tie pas à moutou. Yo zo mona famille libota. Voilà. Quand on dit famille, déjà Mouto aza motema d'abord munene. OK. Aza na esprit ya libéralité. Aza na esprit ya kosunga bato baza ba difficulté, baza na pasi, aza na posa ya bato ba yebanité, ba yebana. Oui. Bato baza na se ba mata, mokile yeba bango. OK, très bien, bien parlé. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc yango mona ebisa ko na débit que Mouto a tiré déjà événement le mois de mars, c'est que Aza déjà femme. Voilà. Voilà. Mouto a retraité à lobby ba malanda ngulu. Wana izo dépendre na Mouto à lobby. OK. Ngai pona nga na osenga na ba fanatique nyonso, famille Bota nyonso. Bozala toujours na sima ya mama Belle-Vie la patronne. Parce que Aza Mouto Nzambe nde atieye Aza la liboso. OK. Voilà. Donc, Mouta ko combattre en Azate. Voilà. C'est clair. Mouta ko benga o malandangulu, Mouta ko benga o mukala. On est concerné bango. OK. Et ça la batu musu. Donc choka kayote. Nga ko choquer ngate, pour ça la batu musu balinga avancement ya batu te. Ah ouais. Tu vois? Mouto azoma ke Mouto yo asali saka batu. Mouto aza ko avancer bien. Mouto batu musu ba yebana te na Kisasa na poto. Na nzela na batu ba yebani. Ba yebani voilà. Siko yebisanga. Pourquoi pas? Net ba biso ba Joël Barizo, tout ça exemple. Tout ça bateau ti lelo to continue ça là. Tout ça là ti lelo tout ça na belé ya makasi. To ana génération. OK. Mais so moni totalite. Avant to ya. Voilà. Nga mamba ba YouTube bo internet ko lo ba lo ba te voilà. Mais c'est comme décision aujourd'hui parce que nga za étonné et puis que président ba réseau la ba makambo azala raté. Tant aujourd'hui décision ya ko ya makambo ni ne pousser yo oya. Pe liko nango oponi ka madame Belle-Vie. Na poni maman Belle-Vie pour d'abord spirituellement. Nanaza homme spirituel. Ba traita ko pendo ki hein, vous arrêtez. Yo za mutabaki si makasi président ba réseau. Yo mutoko koma wana. Toko koma penza wana. Toko koma wana. Ah là. Muto appelle ça moto ka mona mwendo. Ouais. Mono na bimisa sala bemission beleza na internet. OK.
akenda loba ke nga na meme na ndako nga tula eza bémission nga na mambo ebela koloba si bémission eza penza ntuka nga pa mikolo na kozwa yo trop parce que yo moko penza miyeli oyo komitika epa na biso voilà na mikabi na famille bota na mitiki basala nyonso balingi basala mpona voilà ok voilà question ezalaki nini question ezalaki par rapport au nini poussé parce que ozala na YouTube te nini poussé o ya YouTube pe au préféré o lobela madame Belleville voilà donc ya liboso et le repoussé nga na na YouTube lelo na lobela famille bota nga d'abord nga mona za na YouTube te to biso to message mingi théâtre na biso kisasa voilà donc et puis naza mutu moko naza vraiment na batuté na mona fana na mitalaki na bime naza roi naza isolé oui normalement Nathalie ba bien fait ya maman Belleville na web sur le monde en 2022 tango made so pembe actrice na nga question non réponse oui akufaki tango akufaki nazo ki contribution à maman Belleville au lobby nazwa ka madame Belleville ayeba ipe made so pembe oui j'espère ayebi ok ayebi madame Belleville appelle sur yo contribution yo mutu YouTube te président ba réseau tika boy nana muta YouTube te mais avant même madame Belleville azana YouTube voilà azaki na groupe na ye oyo ya président Lomeno abande ko tourner ayebi ke non ezana l'idée ba réseau existaka ayebi biso na biso nde tozabo etake bactère total anaka toyebi ke azabo nanu na bengaki ye to na bengi ye nde ayebisinga bo pas de problème leka na bureau toyeba ndeni osala tokutana te mais mo eloko ekota oyo esalaki tolela madeso apembe bien na cinquantenaire et puis tokunde na bacontribution ya famille na ye bato bajoua na ye nde bacontribue vraiment merci beaucoup eza moko ya makambo wana tala sikoyo esalama na 2022 esalama na 2020 leo to na 2025 tellement nasalaka bémission te nalekaka te nde natalite muto ayambanga muto tosolola muto asunganga tokutana te eza mama oyo aza na motema monene mama Belleville pourquoi pas lelo lokola nga bareseau nakomi na posa naza mpe na famille na ngai ekomi bino bato baa na nsima caméra badipine bakovo star famille na ngai bandeko mosusu oyo bazala te ekomi bango fo nakota na kati ya famille parce que vite oyebi te lelo kokutana likambo kokutana okosala boye fo nazala na bino nakobenga yo ke position ndeni ngai naza boye yo okomisa message yo okopesa boye osala boye esalaka bato balamuka de façon bayebake non bareseau akutani na likambo moko tutu nde nga moko nandimi na mikotisa bisika oyo déjà bayambaka nga avant na miloba boye voilà c'est ça voilà merci beaucoup tozokende déjà bien bozoyoka explication ntango bolobake madame Belleville soka kabine à gauche mo akenda koloba na droite te est-ce que biso nyonso na bino na nga toza étonné que madame Belleville a contribué na matanga madeso apembe toza étonné président na biso ba réseau lelo vraiment makamba olobeze belé question na nga ona lina tuna yo au côté théâtre jeune lelo na kibo jeunesse nyonso oyo ozana carrière na déjà combien d'années dans le théâtre? Bon, d'abord na CBS, na sali de 2008. L'autre artiste qu'on a les gars lundi. Lelo lundi. Na les gars lundi na 20h30 diffusé à mardi. Donc de 2009 jusqu'au aujourd'hui 2025, à peu près 16 ans. OK. 16 ans 17 ans. Voilà. 17 ans. 17 ans. 17 ans déjà. Donc, on a changé de jour, car lundi, à 20h30. Donc, on a toujours wana. Et puis, si on a zongi sima, bah moment bah doit y bagingate, on a mis une solo bah temps bah y binga. 16 ans déjà. Donc, on a zongi sima. On a déjà 22 ans déjà. Il y a art. Ok, 22 ans ya art président na biso ba réseau au salaka théâtre na Agini parce que kota loboy je ne pense pas que kokisa ta 40 ans. Naza ba 39. Voilà ba 39 au banaka théâtre na 11 ans, 10 ans, 12 ans comment expliquer biso non. So calculer 39 so zongisima. On comprend déjà, on comprend âge ça. OK. Voilà, théâtre kala moi ba jeune lelo ba comme tellement ba réseaux sociaux déjà bimi théâtre il y a les sous mes agité biso zali ba jeune le ba jeune baza vraiment les sous na théâtre té ba mu kominga ba mu ba misala ba mu ba ça ba bloka ba ya ba ninga ba comédie ba comme ça baza vraiment sous na art
ndenge biso tozali te. Ok. Au moins ezalaki moi à 13 ans 14 ans jouer. 15 ans zo jouer déjà. Ok. 16 ans zo jouer déjà. On peut ça makambo. Ok. Voilà donc to banda to banda déjà. Ok. Là on a eu sur ma solo Laura le 29 toi na showbiz mingi eza le 29. Le 29. Donc tant que ya mara le mission ya so to beta parcours. Mon bimba Joël ba réseau et puis na beta 7 mingi. Ba tebele ba mona mambeleka le papa Molière. Ok. Surtout ça. Ba tebele ba mona mambeleka papa Molière le ba ke ba réseau a bomba fille moko bonanda akangela ya Tchaizemi mwana ngo abotama et puis na kota prison na kota prison oui. J'ai fait une année et mois. OK. Yango na osenga na papa Molière. Na permission à caméra na yo, na mission na yo. Voilà. Papa Molière leka na TV. Oh, papa Molière leka na TV. Ah leka na TV. OK. Na sengi yo leka na TV. Ngane na zabo na zamwa na Nzambe. Voilà. Na koya te na funda yo o dédommager nga na mambo yo sala kinga o nga na yeba te. Papa Molière leka na TV o dénoncer. OK. Olobake mwana ba réseau ayeba fi wana te. Mwana oyo nga na lakisaka na TV ke mwana ya ba réseau azwa été ba réseau basala ADN atikala kozala mwana ya ba réseau te et puis la fille wana nga na yeba été. OK. Zosko na dossier wana je perdais au moins $17,000. Vraiment. Donc bon on a zoaki de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2014 déjà mambe banda qui 2015 et ça là bon. Et ça là voilà. Donc na perdu $17,000. On a bima prison, on a côté prison le 17 mai 2016. Na bimi le 20 juin 2017. OK. Na bima maboko pamba. Voilà. J'ai tout dépensé. O ezalaki fortune nanga o na soki na musala nanga. OK. Ya on a sengi na papa Molière. Que papa Molière les cas na TV. Loba parce que abeta pe masolonga silisa te. Silisa te, OK. Bato ba ta la biso so na sibino ke bolo ba makambango papa Molière ba mona ba réseau suka ndenge ni. Suka ka bongo. E ka boka na loba kata ti lelo. Yango ngana eko silisa ngo. Na sengi na papa Molière les cas na TV, les cas na télé, les cas na internet, les cas na YouTube, les cas partout au loba. Makambo loba ke zali ya lokuta. Ba réseau mwana wana na la fille wana ayeba ayete et puis azwa yete et puis to sala ADN mwana nga bima ya yete. OK. Voilà. Donc, OK, merci beaucoup. En tout cas, ça fait très mal au cœur. Ce que mon jeune garçon a bandi carrière na yesika bolingi bo nuire carrière ya mutuka aboye ezala vraiment malamuté. Lelo boko sa mokili me ba conscience la bino boko sa ngote botikala na ba culpabilité mo boye na ba vie na bino pona ba problème o eza ya bino te me bolinga bo latango. Président ba réseau obeti lisolo ya prison. Bana na openza ba soutenir yo na prison au moins peut-être que bana ba komo sala ba filmer ba komo keteka ba CD na balabala pour ba soutenir président na bango parce que tango président ba réseau zo sala succès na comédie eza ba génération na biso total libino penza na télévision mais bano yo boni o ba soutenir yo tango zaka na prison obimi pe kobima na prison o women na bango te bango ne so ba longwe ni na ngwe leka ki wana po bana ana nyoso ba soutenir yo na kobima na prison ba longwa ka groupe. Voilà donc merci beaucoup la question. Na si yo peut za ba question moi ya ba bombe makasi. C'est ça la question là. C'est ça la question parce que abanda ko tala ngona o tala histoire na yo na histoire ya papa Biso Mandela. Oza ba recherche bele. Maintenant on a mon lieu de voilà matière na we zappé maintenant on a matière ezali voilà donc déjà tant on a qui une année et mois na prison ezaki na ba lebele ba mona le na obimate ouais ba mona le na obimate ba mona le na obimate mutu na mutu le roi na Kisasa le roi ba déjà ba ebele bazaki na kati ya groupe ba réseau si ba yebanaki ouais ba moni dossier parce que na ba compliquanga na dossier et pas papa Molière on matin. Papa Molière mutabanda ko samba na place ba fille wana. Yende mutasimba dossier wana. OK. Ba fille wana bazaki loko te. Donc yende mutacha ba avocat. OK. Na kati yende mutacha financier. Mbongo. Na sali 3 mois d'abord en prison, na toujours na question na yo, tozaka wana. Na sali 3 mois en prison, 4 mois to sali ADN. Négatif. Et comment c'est ce qu'on a bima? Na bima oui normalement. Abani ko compliqué, babani ko fund ba ake fund en instance mususu na 4e mairie,
que tribunal ya Gombe côté langa balungola dossier na Gombe batina ngo tamusu na batina ngo na Kinkole so Kinkole te tamusu na Lemba to na Matete. OK, bazo compliqué yo kaka. Pona ba freiner ba benga ngo eza freinage ya procédure. Voilà, bah comme on même ce qu'on a procédé pour Olimba, au fatigué. Voilà. On dit maman Kambo, on dit maté. Parce que dans le moment où dépenser, au moment où on est épuisé. Voilà. Nandi maka soza na nerf solide, te que nandi maka pour na bima. Voilà. So nga ipelo wanzamba simba esprit nanga. Maman prison za passe. OK. Mais biso toza ba to beta maman belé. Oh, tu développer la mission ya. La mission ya mais na si sa question na yo. Voilà. Donc bana ba comprenez que ba au moment na pona banque dossier yo ndenge papa Molaire à Koti leader à Obimate. Obimate voilà. Le wanga pe na lobaki jamais na ko ndima makambo na yebite pour une carrière nanga. So tala lelo na ko mo lobaki papa Molaire le kana TV loba ke mambo loba ke za lokuta. So nga na ndima makambo na obin pona liberté nanga na ndimi mwana oyo to na ndimi makambo oyo pona bima. So yebisanga. Lelo na mission so tuninga question nga na lobani. Vraiment le problème c'est ça. Nga na bima zoba. Bana nanga so ba koli lelo ba ko ba responsable. Batali be mission que papa mais c'est quoi ça? Mais ndeko na biso azawat. Nga na nyesa bon non azan anendo na binote ndimeka pona bima. OK. C'est la sorcellerie quand même. Donc on ko accepter makambo na te. Donc na boya ka on ndima ki souffrance. No moni une année 1 mois, une année 1 mois yango ezalaki po ngai na boya ki kondima bandimisanga makambo na salité. OK. Ya on a salé une année 1 mois. Donc bana mususu ya groupe bango ba comme mon leader en bima soute. Donc le leader azawana donc yé sili pona yé a retirer la prison pour yé de quoi ça catégoriquement lui ya ko accepter mambo ya yebité donc a biso photo chapeau. OK. Déjà ko bimalanga une grande partie ya bana si ba kendaki déjà. OK. Pour ba ndimaki teke na obima. Voilà. Donc na bima na loba pe na mutu teke na obima. Tant ba bando compliqué prier si même na prison mobima jour na bima prison ba tigala ki diba. OK. Dans ce qu'on a battu pour fandi pour battu ya yo bima te degré ya papa Molaire zo le belo na TV ta ba tanga na tongo ba tanga na butu. Ba tanga na tongo yo mo ko za na bologo ba tanga ba sale la ko be mission mabe o kufa pe l'estomac. Oui, si. Au fanara likamona ebite pak okufi bat ba loba ba kisi na ye voilà moni ba kisi ya simbaka yango mote sali ka se retrouver na prison bat ba loba moni ba kisi ya simbaki yango tindaki akanga mwana wana pendant ba jour rebelle pona ba kisi na ye. OK président ba réseau lobi likambo kisi awa ba traita ko sorcier ba traita ko muto ba kisi a simba et comme tu na niveau moi si na yo moko o balaka o chaka na ndako mama bana na yo asala be mission ko traiter yo muto akisi président ba réseau o loba na ba téléspectateur o balinga ko ba sepela na yo o loba na bango ni parce que eza occasion eza pe malamu lengo zui décision ya ko leka YouTube po batikala na suspense est-ce que eza ya soit réseau o lobi lo mo ya kisi wana lelo ba traiter ko sorcier muto ba kisi au simba pour battre babanga ko pe makasi un président ba réseau c'est écrit na yo zaranine parce que ngana mona yo zalaka trop sur na makambo na yo na biso direct mamoni na kati voilà donc bato ba na biso na direct voilà na bi monter a bi dans ça na système OK donc bato ba na biso na direct donc to lingi vraiment to kota na ba dossier société voilà oui c'est ça OK ba traiter comme muta ba kisi yo mo ozo ngondeli parce que na mona ozalaka trop sur na yo na makambo nyonso oyo komela kao bon Bible Lobby, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qui les craignent et ils arrachent au danger. Moi, je dis que ils ont dit que c'est moi qui suis. Nana Lobango. Nana Lobango tapoté na live. Nana Lobango. Nana Lobango. Na sali défi. Nanzela na yopo yo mutatembe mingi. OK. Nganga oyo amona nganga na repa na ye. Ezala Kisasa. Ezala partout na Congo poza oza YouTube tapoter live. Oui. Ezala na YouTube. Bo panza vidéo.
nganga oyo amonaka nga nayaka kosimba kisi epana nganga owa mutu munene amibimisa ok na balinga koloba na nganga mabe nganga kwepesa ekanda ya mutuno esalaka te nganga nganga nayaki kosimba kisi epa na ye nganga oza mwana makangu tika boye président kasi naomoloba banganga te nganga oyo ayaki epa na ye na bandino kotuta nanu nganga seke nganga bima yaka olobaki babezo asimbaki kisi epa na nga est-ce que comprend mam la salle na pesa nganga kanda po nganga ya koloba aloba voilà nganga soki na lobi te nga na simbaki te baba ba jeune bango so nga na take ka nganga mutu munene yaka nganga matoyi milai aya nganga tala zolo munene pourquoi ye kumani président ba réseau lelo oza comédien président ya groupe owumeli na théâtre nayebi te président ba réseau yo moko bana okoma scénario na yo to babandaki kokomela yo lelo na théâtre congolaise tant qu'artiste et comédien question ofona tout na yo so babandi kotanga ba meilleur scénariste bakoko classé banani yango moni tosenga même nga etake procureur général ya famille Libota na osenga na bandeko baza ya famille Libota to travailler nde lelo toza le 29 toza na showbiz voilà lobi kuna date ebima na poto spectacle ezalaki non la patrona film moko ebimi exemple ya 2025 alakisi ke bacteur oyo toya na bango na poto voilà baoya ta mosuku kopreste ta mosuku na salle moko na Paris bafan ya famille Libota bauti partout ya Belgique bauti partout baye na Paris baye koassiste basombi babillet mpona toujours kosala Belgique aza toujours likolo bakontinue kobimisa makambo eza toujours bien omoni makambo wana biso tolingi nde yango wana oyo towana mposa tozala ezala yango wana nga banda nazala bareseau na groupe na nga mutu moko histoire nyonso bato bamona na vie nga moko nde nakoma et puis bato nyonso oyo baleka na groupe bareseau ata mutu moko tasala théâtre quelque part aza te yo mo format bango neti la dona bato bayebaka te grâce la dona oyo la dona oyo nzonzingi oyo nzonzingi baloba mayonnaise utabimisa yeti te abima na YouTube mais ebandeli na ye c'est barré non la dona eza mwana yo boyamba ye botuna ye mabidi pe mwana yo président abimisi bana président mabidi mwana o te mwana ngai nakina bayebaki nango bagatana après akepa président vie de loin asali vie na ye ya mati akei lelo nakobambaba wana omona ye babiloko na ye ya kala nga nabetaba naboyi naria natonda bongorobi babenganga awinda we bon ebande pana yo président ayebi kasi te noyeba te neri nayebi lo ebande pana yo afongo naboyi naria natonda bongorobi babenganga awinda we so yoki voix oyo directement ocomprendre mais bana yango mpe lokola baza reconnaissant epa na yo te te baa reconnaissant mabidi aza vraiment reconnaissant apesi mpe mbote donc bisika azali na madame na ye aza vraiment reconnaissant tozala na ye voilà donc baza la dona tozala na ye donc voilà baza reconnaissant bayebi donc bango moko soki baoleka balobi nga nakoya te nga na formateur naza moto na fula nakoya te bamona na nango welisa yazo welisa lelo madame Bellevue abimaki meilleure actrice meilleur scénariste d'Afrique centrale. Meilleur, c'est la toute première fois banda comédie na Congo. Scénariste moka bima meilleur scénariste d'Afrique centrale. Tant au monaki bazo pesa ndeko na yo diplôme de mérite ya meilleur artiste nani d'Afrique centrale scénariste pardon meilleur scénariste d'Afrique centrale. Et ça là qui on déni. Oui, ça là qui n'a bien mais c'est normal. Lelo maman Bellevue baza ba voilà. Na vinde to zaboko bo taper moi moko boy mais moi na salle mambo koleka yo. Ouais. Vous comprenez? Et ça toujours esengo ya bateau o bisika ya utaki. C'est clair.
lelo asala mamo mokili ezondima lelo bafilme eyobeta ba 400 000 ba 500 000 ba 600 000 vies omona c'est clair désolé c'est que bato bosepela mamba ozosala azoraisonner bien azoraisonner kitoko c'est clair donc faut mutu nyonso andimango mutu akondi au moins même toza boye na vie mutu nyonso atangama te azala scénariste mutu nyonso te akomaka idée na mosala surtout ya théâtre bascénariste bazangisamo ya pasi tala ya des théâtres moi sozotala le rôle ya Belle Vie TV sozo o comprendre que non au moins le rôle ya théâtre de chez nous ya kala au moins que ozwa leçon ozomona omona eloko mo otali etika lo na mutu ya des scénarios mosusu ezaka otali kaka bato mpo omesana na bango voilà mais leçon na kati eza te très bien mais autant otala na Belle Vie TV autant que ozwa leçon etika lo na mutu epo likambo ekomela intel makambo ezala nde boye c'est que nga mpena ke boye te mpo ekokomela nga ok président ba réseau film ya madame Belle Vie inspirako mpe mpo yokoma bafilme na yo ngai vraiment nga na grâce ebele nzambe apesanga mingi ezali ya nga na créaka idée ekoempêche nga te mpo inspire nga te ekoempêche nga te po eza eloko mosusu mpe totala mpe na tv otali mpo oyibi mpe yo komi osiko na ndenge na yo voilà donc ekoempêche nga te parce que eza déjà bien obligatoire bafilme nazotala nga mpe nakokoma ngo me nakoma na ndenge oyo nga naomonela nakoma voilà donc ekoki koempêche nga te parce que c'est déjà bon c'est déjà kitoko parce que yebisanga nga na moko mokili mobimba esepela nango parce que oyebisanga yo nani bino boa soki 100 personnes bofandi bosala ekiri na bino 100 personnes boboyaka moto oyo mokili endima ese boresir kokoisa le problème c'est ça bino boa 100 totiaka 100 totie bino ebele boa 100 totie bino 100 parce que moto États-Unis Asie nga afanda na Inde nga nazala na Inde napesi bato baa na Inde bambote napesi mutu wa zamani Rija na Inde napesi bambote ebele le capitaine Capo bambote ebele bayebi madame 2021 wana 2021 wana sera Majabu Comédie tika boye président tina Inde baota Majabu Comédie ya Belle Vie Kandi mais bato na otangela bino eza Rija bati lelo ba na Inde mutu wa zamani vile nga mutu wa zamani baza na Inde wana 2020 ngai natala Majabu Comédie na Inde nga en tout cas félicitations à madame Belle Vie succès ya eloko wana na Inde ya Majabu Comédie non wana na oloba na Inde ku bakongole bazala mingi te si normalement bazala mingi te l'Europe to na wana parce que une femme sage a une conception wana ya kosala Majabu Comédie mama idée wana po obule yango eza facile te ozaka mutamayele il faut ça mutamayele voilà et puis idée wana so ba yeli yango esimba te eseka yo mo faut créer voilà yango ba oloba ke madame Belle Vie na génération na ye a coaché tout le monde mais bato ba semblant mutu moko tala mutu moko po akokana na efasa na ba marque ya Majabu Comédie so na sa Majabu Comédie te mo mbolo bakate nga mama na oloba nga naza fanatique ya Majabu Comédie ya madame Belle Vie nga naza fanatique ya Majabu Comédie donc soki mutu non bosala ba système ya Majabu Comédie te botika botika boloba te bosala ba biloko to filma na ba famille na biso te to sa ba famille na biso sonité voilà on comprend to sa ba famille na biso sonité donc to sala nde ba œuvre oyo ekolobela biso voilà ole to finga mama na yo ta mutu munene tala yo kuno zaboy tala yo kuno sala boy non to sala nde musala bino pe boluka bosala ko Majabu Comédie oyo ningisa mokili mobima donc lelo mama Belle va fanda bolé sur na ça voilà merci beaucoup bangongezo benda biso en tout cas télévision za ngonga to komi na suka to yebisi bino ke to kozwa président na biso ba réseau par épisode parce que makamba ko tuna ye eza ebele président to komi vraiment na suka émission na biso ya lelo showbiz le 29
je pense que nga na mona présence ya président ba raison na kata showbiz. Mais procureur général ya famille bota oza raté. OK. Na oza wana na. Voilà. Bête ba veste mystique. OK. Bazo ba veste mystique donc obligé. Toza wana le 29 toza wana. Déjà au tient un peu micro. Voilà. To lo bandé zara. Donc billet Cécile isko to lo basoni. To lo basoni. To lo basomba. Basomba ni place exacte. Basomba ni place exacte. Voilà. Donc to sais na bino vraiment le 29 wana mutabi maté. Eza férié. OK. Normalement famille bota. To le 29 wana to tsaki date na mariage annulé. Annulé. Famille bota. Babi date on a date no l'anniversaire kobimate. Fête na ndaku. Tia TV. Voilà. Olanda nde makambo koleka kuna. Vous appelez en direct. En direct donc. Botia TV. Bota nde makambo koleka kuna. Voilà donc le 29 mars donc billet Cécile. Voilà. Moi na lo basu boso mbaete mingi ngam na oteka ba billet libanda. Na tika na ba billet libanda. OK. Bato ba somba ba billet po bazanga libanda. Boya bobenga ni maona neza. Voilà. Ba chali maona nga. OK. Ba somba ba billet po na pona libanda. Voilà. Bato ba libate ma libanda wana toza botonda nga rebile. OK. Ba billet kate sili. Tika ba billet libanda. Wana eteka mipana ngai. Voilà, merci beaucoup to komi na suka émission na biso président ba réseau ba retenir nini na émission mko na lelo pe ba mbote na bato nyonso balingaka yo. Voilà, papa Molière. C'était na papa Molière voilà. Papa Molière. Bato ba yinanga pona dossier wana. OK. Partout na photo bisika ntile on a qui place na tourner ba raison de nyoso mwana wana. OK. Mwana wana na zwa été na yeba été. La fille européenne na yeba ina vie na ngati. Monde to fandi boy. Quand même to fandi to yebani. Voilà. So la fille on a na mona te na yeba te papa Molière koti maramba buzoba o yeba zo maîtriser pété. OK. Papa Molière les gars na TV yebisa bato ke ba réseau azwa mwana wana te. Mwana wana tikala kozala ya ba réseau te et puis la fille wana ba réseau ayeba yete. Donc ben misolo nga nyonso na osala na vie nanga. Voilà. Si mon papa Molière oleka. Ah loba. Na boye ezala o je n'ai jamais rencontré d'Akumuda non. OK bambote na bato nyonso balingako. Voilà, d'après si bambote nanga et pas à Choti Mapanda Mama Issa na santé la prophétesse c'est Rambo donc bambo te belé na bo sanité c'était en bongo voilà donc c'était en bongo na Petro Congo na sepo wana hôtel à Kitoko na bambo te belé mon manager Benji bambo te belé voilà bato nyonso bolandi biso Fiston Lomé Bambo te belé. Merci, ba fanatique nyonso ba réseau monde entier. Oustaz Sidou à mettre des maîtres yeyo. Famille Bota, toujours on est là. Bientôt YouTube. Voilà. Et ba réseau zo fungwama. OK. Pour ba na pour ça babiloko. Batala na page. La page na jol ba réseau babilo moza ki lelo za. Même bataille na ABJ film. Ki lelo na TikTok nanga. Batala babilo ki lelo na bisa oza somo osana te. Ba gagezoya tozara na yo na kwa annoncer. Na fungola chaîne YouTube voilà. Et Zoya na pesa sous makambo voilà donc merci beaucoup la bande de Konyo sur Blandi Bisso botika la vraiment voilà, merci beaucoup. Tokomi na souk émission na biso, vous s'abonner, vous liker, vous partager vidéo. En tout cas, ba commentaire na bino na pesa la biso bien. Pour améliorer ko ça la bino musala kitoko. To yebisi bino ke to rezo président ba réseau épisode parce que il est belé za ya koloba. Faut alobe belé. À souffrir na prison bato baza na Congo ba yebi dossier ya président na biso ba réseau mais lelo abima innocent dossier wana mbongo kenda ye ebele faut boya oloba ba vérité voilà bon na moto na comment la moto OK na teka ba voiture nyonso et puis to beta masolo ya mon antime OK bato ba ba sur la prison mon antime maza na kata prison OK donc exemple na mission mobimba photo ça voilà merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC la maman qui dérange regagne ngo ma garçon Paris maman Gina Mabia la je te salue aussi la maman chérie à moi aussi maman Germaine Makiese Exo de Mikel Bibambo Teno Belé Dipine et tout à Eko Tabambo Teno Belé chacha moi na suka famille bota Bianca Zanga je te salue
famille Grand Amba en tout cas et pourquoi pas na yemoko poutine de l'écriture belle vie maman maman tout est accompli tabita ba comédien richesse ya Congo nzete ya baoba en tout cas maman koto zali nzamba batela auto yebi ki événement le 29 mars et koleka vraiment malamu makasi babone na biso nyonso ya kilelo bo continuer ko s'abonner bo liker bo partager vidéo en tout cas et ça la nga bien ba commentaire na bino bo commentaire yango epesa ngai makasi na améliorer ko ça la bino mosala kitoko merci beaucoup à la prochaine bye.